mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit j'étais à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, Oji mamacita. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit j'étais à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit j'étais à travers les miningas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de rail. Quand j'suis dans le Mbote libota toye kotala lupango oyo ya kitoko oyo tomona na ba porte ba locataire belé mais avant nyonso tobima na libanda bongo tozonga. Voilà, donc awa to komisikoyo tozana arrêt Njili Sainte-Thérèse, place donc toana arrêt na rond-point oyo ya Njili Sainte-Thérèse, tozo asko moto etika biso place to kende. Voilà, donc awa to asko na avenue iloko ezoka musanga ya liboso eza que avenue eza munene. Donc nde to komaki na générique que tozana commune ya Njili quartier 13. Donc awa bana nyonso Njili toza ya côté lema po banjilwa balobaki pe moi trop. Donc toye vraiment tokitaki na Njili toyaki kozwa lupango moko na quartier 13. Donc quartier 13 eza quartier oyo eza ni na érosion eza na problème ata mon côté. Donc courant ezali mai ezali nyonso eza kitoko avenue eza minene ndeka to mona boy. Donc oyo eza avenue oyo ndaku ezaleli. Bon tokomi déjà ko liboso ndaku. Voilà, donc à tout ça liboso ndaku lupango eza entre des avenues na droite na biso boye eza 20 mètres de longueur. Na gauche na biso na avenue munene place toyeli o bomona o avenue munene toyeli eza 15 mètres. Donc mur bozomona eza mouillé boyebi ba mbula mikolo ezobeta trop. Donc avant toya mbula ebetaki na butu de ba mur ezaki légèrement mouillé. Voilà toujours poussana avenue munene o toyeli yangoyo. Voilà, donc mur le pan on a biso ebandi awa place ba caro oyo esukeli place caro esukeli aussi portail parti nyonso portail oyo awa parking ezali donc soki to aménager ka mukie po mituke kota ekoti kobanda place to telemi awa ti na coin ya mur to lobaki eza 15 mètres et puis kuna kokota 20 mètres to kota siko na kata lupango. Voilà, to koti siko na kata lupango place makambo ezali lupango na biso yangoyo to lobaki to na 5 portes à locataire. To na 5 portes oyo eza en location. Donc les places to telemi awa eza mibale ya liboso yango liboso na biso awa eza ndako ya 2 chambres salon très propre. Moi to kota na kati ezate vu que bat bazali bazo louer na kati bandako bato ezalaka confidentiel. Moi to kota ezate ya mibale o to mona liboso na yebi ke to repousser na poto tala yango eza pe susu 2 chambres. Donc bandako oyo eza bandako moko boye tozo mona yango boye mais même ta vision parce que to le bara toujours toza agence auto pe ça rappelle conseil toza wana pour na conseiller bino mutu o azana vision soko zwi lupango ya boye ezakaka entretien ko sala misala donc arrangement
d'être ba véranda au colat tango ba faïence donc ko bongisa parce que ba ndaku eza na carotte plafond eza ba ndaku mo eza simple donc ndeto lobaki awa eza de ndaku donc atotemi liboso ndaku mususu au deuxième porte to lobaki wana eza deux chambres salon bozomona lupango ndenge ezali donc eza vraiment très bien eza un emplacement et bien de bomoni libanda lupango eza kitoko makasi donc eza kaka tozuka to lamba yango na guna biso o to lingeli parce que lupango soko zui balukara toujours ko lamba yango to arranger carreau faïence to ba pavé na lupango donc déjà na ba dimension ya boye lupango à 15 mètres x 20 na ba dimension ya na ba dimension boye na ndenge ndako ezaleli soki to sombi to lambi yango kaka entretien donc biso toza wana pona toujours ko pesa ba idée ndenge to koki kolambela yango et puis mutu a évolué donc a to moni dendaku to beta ki sola mai to lobaki mai bimaka tozo fongola mai bomona donc mai ezali mai eza en vrague et puis lupangu eza mingi na mabele te lupangu aza pavé awa to lobaki portail ya munene sike ezali yangoyo portail yangoyo place mituka et koyi kokotela evanda calme le parking ezali tu as 5 portes donc parking eza pour 4 ou 3 véhicules à minene ouais donc 4 ou 3 véhicules à minene parking ya munene ezali voilà parking yangoyo donc 3 véhicules ou 4 véhicules et koki kovanda très bien tolakisaki 2 portes na ndenga liboso na sima na biso esika tozali porte mususu ezali mais to relaxer yango na ndenge ya mwa mbangu parce que mama afandi wana aza mama mukolo donc aluwaka wana mama mukolo moyen to telemisa eza te poto zwa image parce que awa na ndenge ya sima ya ndako donc portail ya munene ya rouge au koti to na 2 portes oyo elandani awa to na 2 portes elandani yangoyo voilà porte liboso yango ya mibale ya liboso yango liboso na biso ya mibale place bazo lamba awa toleki donc lupango eza na 5 portes batie yango $45,000 à discuter bana ya changu occasion yango ndako yango wana place mama azali voilà donc yango surtout la kisi na ndenga pembeni poto la kisape portail ya mukie donc lupango eza na 2 portail ya mukie yangoyo lupango totie $45,000 à discuter bana changu bana obalingaka changu ba obakenda baluka toujours kosomba na changu occasion yangoyo ya kosomba lupango il y a 15 mètres x 20 na prix à $45,000 à discuter avec 5 portes de locataires donc eza avantage makasi pour na biso batu tolingaka osombi mbongo ebandoko tambala moko donc wana tozo poussana to côté là qui avenir munene tozo bimila na avenir mukie na deuxième avenue o eza moi mukie par rapport au to côté là qui to étudier maramndenge ezali donc occasion yangoyo pour na ba o nyos bakozala intéressé prix eza négociable $45,000 à discuter revenu mensuel eza déjà par rapport à 5 portes na yebi ke air to robenga na to solo là ba document eza très bien et en bon état propriétaire yemoko azote kalupango nae bonne chance à tout le monde merci.